Merci beaucoup, chers amis de la presse. Merci à tous nos abonnés. Merci nos différentes chaînes ici présentes scellées, toujours dans le cadre de cette émission Face à la presse. Face à la presse, aujourd'hui, c'est une forme culturelle. C'est pourquoi aujourd'hui, on va recevoir pour vous un artiste et comédien bourré de talents que vous connaissez bien au nom de Brifi la Merveille, autrement dit Tantine Linda Losako. Mais je ne serai pas seul, je suis avec l'une des concerts que j'aime bien, Judith Toi Labio, que je salue. Losako Judith. Bonjour aussi président, bonjour Nababonné, tout Bazolanda, Bissonaba, différentes chaînes, ce bellement la bio, le bébé de la presse. Merci vraiment la confiance au Pesa Rabiso, on dit au Tara Bémission, Abisso, au partage, pourquoi pas de Boula Kaka. Le vraiment, tu as mis Tontine Linda. Avant d'essayer de parler sur Vinaye et sur Onyo Sozoleka, dans le monde théâtral. Vraiment, merci beaucoup président, Nandingo Pessinga parole. Merci, c'était la Judith Labioka Nenge Moralobi. Tozana invité na biso Tantine Linda. Abando sala exposé nae Tantine Linda azanani, Tantine Linda abanda théâtre wapi mwana nani abotama wapi. Après exposé nae netoleka na jeu de questions réponses. C'est-à-dire ba pandisango o baza awa ba ko poser ba question nyonso o esengeli. Sur vie nae passé, présent, futur et aussi actualité au le monde ya théâtre et cinéma. Boebi que le 27 mars, Tantine Linda nde après Staki a salaki comédie mais ayembaki. Après kaka de Mama Chako, to moni a continué carrière musicale. Avant, na yebi déjà que chaque fois zalaki comédien moi akufi na studio sur Linda ya sali voko nae banda ozala kitoko. Mais siko vraiment continue la carrière. Chaque lundi, mercredi, vendredi, azo répété et pas un major Zolo Zolo bisadi dit que je fais clin d'œil kuluto siko zali. Tanti Linda Losako. Balongola ka mwasi kaleson kasi balati sakaete na ebito soki bandeko basi bazala balati sakabango soki balati sakate seki mbali baza bengra banda le robo za mama ele koto wana. Opesi kaka moko Losako. Kaleso ezalaka pe kilo te kasi bakitsaka ngo maboko mibale. Eza nzambe ndenge asala makambo na yo soki wana Losako. Soki ya solo bomoni bino nyonso bapanzi sango ya Congo bolobaka vérité ya Apelko boyebisa na bamama bokilo na bino babongisa liputa to ndiba bango. Tanti Linda loba Losako na suki wana continue. Voilà te la ta maboko hein. Ils avaient en fait l'engagement que parce que marambo na lobara surtout la on a liste mosusu so na lobi soki ya solo lobara vérité pisa na mama bokilo na bon sali puta bandimbo za pona ko lobake eza ba vérité musu ba loba ngote oyebi yo moko eza vérité mais l'air musu ko loba ngote o loba ngona anglais moko bona ndenge moko boye donc ça la scandale donc voilà. C'est bon, qui est Tantine Linda Utawa Piabanda d'abord, mon nom c'est Louis Ndoula, poste nom Lutumba, prénom c'est Brifi. Surnom Nangaï, Batouming, Baebi, garçon fraîcheur, lettre B majuscule, homme de 6 bouteilles de ronchondise. Et belé, surnom. Et puis, non Nanga scène, c'est Brifi. État qu'un homme, état qu'un acteur. État qu'une actrice, Tantine Linda. C'est-à-dire, nous avons deux profils, na rôle où batu bayebelinga plus Brifi et puis Tantine Linda. Alors à Botami na famille Louindoula, moi na papa Gabi Louindoula Mokeno et puis maman Elisa Kemolubea déjà batika biso zama batela molimo na bango esika bazali na Botami na famille moko ya 12 personnes et nga na za 10e. Donc oza liboso na biso ya liboso oza déjà na 5 ans. 4 ans, donc 55 ans, Georgine Luindoula, et puis Lekia, Jackie Luindoula, Iko Luindoula, Nani Luindoula, Junior Luindoula, Hermele Luindoula, Karine Luindoula, Renate Luindoula, Gabi Luindoula, et puis Ngamoro Nazana Luindoula, et puis deux balandinga na Sima, Romila Luindoula et Naomi Luindoula, et Nabandi Moussala Théâtre Oyo Kalamakasi, et d'ailleurs, premier film Nanga Nazana souvenir Nango, eza histoire, na entrée à Fidèle. Dans 97, on a sali première film nanga. Mais na banda qui déjà le premier film nanga pour prester
et nazwaki chance direct ya kosala mbala moko na bato bayebana couple Buloba na pesi bango mbote esika bazali mama Tumba et puis na papa Buloba tofandaki na bango parce que lupango na biso eza na commune ya Barumbu avenue Nyanza numéro 47 bango baza na numéro 48 na direction ya Bakongo. Alors lupango na biso na bango etalana. Alors na ba ekodime tant tozokola nga zaki trop maramanzambe mingi famille na biso alaki bongo donc na église pentecôtiste Salem mais pas ya papa langa mboli mo pasteur Roger Tukala Abraham et sika oyo na bandaki musala wana kozala mwana muke parfois ozo sekisa bato mutu musala bi ah mwana ozala comédien mais bao baza na miso ko mona musika bazo mona et na embrassaki monde wana ya théâtre na kati église venanga Jojo Moulex le lors comme monsieur Nzambe évangéliste Jojo Moulex à l'époque là azaka na Chic Choc Luenge tant Chic Choc Luenge bakabwani ye pa longo ya bongo ine motema nde ayeko sala groupe théâtral na kati ya église pentecôtiste Salem kombo nango zalaki la man cachée. Alors dans la man cachée nga zaki parmi le jeunes oyo baza na kati ya église bazui bango po ana tala po osa makamolo kwa mikolo na lingaki be musala ngo nde na yaki na théâtre na bali ko apprendre yango ko yeba komo ko telema na zaki ya mwana muke et voilà nzamba sali grâce na yeko tourner premier film na RTNCD à l'époque bas TV zaki mingité na Renapi kuna to so sala ngo na kati ya nde babenga théâtre donc c'est-à-dire na kati ya salle ya plateau basali ba décoration de jouer. Alors dans jouaka na histoire wana premier rôle na nga vie na zalaka Jésus premier rôle na nga na sala na vie na zala Jésus. Donc c'est-à-dire na sala personnage ya Jésus parce que zaka ba période ya ba elenga mandala la ba blue morning wana. Alors nga na zalaka Jésus après yango mona makambo na kenda liboso pour la sala publicité Jésus. Donc voilà et lelo et après na vandi je me suis dit na bon à l'époque là ba kachizo et ba kacher so bazo leka na nzela bozo landa ba kacher mo bungi et après tozo mona ba comédien pe na banzela bozo landa bango mais gloire à Dieu na chance ya kobota na commune moko o na lobaka lelo naza parmi les artistes oyo ba wanga na ba commune na bango te mingi babima akomi complexe ko waka na commune na. Alors nga na botama na commune ya Barumbu na kolinda commune ya Barumbu et malgré naza ailleurs nazo futela mais na kolinda Barumbu mabele nanga. Alors na eu chance ya kozala mona Barumbu place ba star rebelle babima ba président Ngaloufar Kamasasi Kabamba et puis président na ngai oya bimisa ngai on naza reconnaissant na ye o na tombola ke sika zali o so bazo mona nga bazo mona ye naza image nazo reflecter image na ye Queen Mother la reine d'Angleterre mama Kikoso mama Malosombo o ya sala moto ya monene boy sika zali so na vandi na lobaka Nzambe Mexico na bota maka na makolo na ye na pesi bambote bele mwana Barumbu bavena biso mangobo bana Barumbu bavena biso bavena biso vena biso bakale babangita mwana Barumbu na pesi mbote vena biso pia sonam lokuli mwana Barumbu et puis venga lofa nga naza camarade ya bana naye lupango na biso na bango ezali ya kangama na ninga sima ba couple bo bana ngambo donc c'est-à-dire na de chance ya ko mona ndenge ba mère na ngai vala bana baro ba Jojo Moulex bana baro c'est-à-dire e ko sala ke na lingaki musala ngo pona zo mona pe ba vena ngawana déjà na binfona koma pe lokola bango batala nga ndenge na talaka bango et jour ango na bandaka kotanga mais na lukaka lara nazaka na boutique na ngai vena nga moko leo nazolo bango quelque part Nzamba ebininga tusaka mitema bato pona koma ona zali yende mutaka koyebisa ngai petit na nga na baspe na yo na nde na monelaka yo fokene na groupe ko bima ngana tuni wapi abino meme pa yampaka nde nani yapaka nde ya Fredi Bongana Mbalosombo saya nde amemaka nga epai ya mama Mbalosombo toujours répéter na lac Mwero Kasai na côté la wana na côté bakao de ba yambinga puis à l'époque là faut ça tester mais président Mbalosombo zalaka na Afrique du Sud donc na côté na sali test na ngai batsanga bena na poids lourd pe na masa moko jira ke na poto ye moka imakambi ne leka bato baganga bis encore bato baganga mais tant on a yaka na trois profils na bina ka sa tester baloba na ngandire na mwa bogar nde ba yebisa nga nde baloba ya solo ah voilà nde baloba na ngai ba bina ngo mwa bogar musu baloba na nga peke ola ta bien nze baloba na nga
ozoni oyebisanga sikoyo na bi bon na tous les deux wana fona sala effort so bazwinga mpona yeba ojouer te exemple fo bazwanga mpona alataka bien so bazinga mpona alataka bien te fo bazwanga mpo peut-être naoloba bien mpona abogara nayengi na spirituel parce que bilamba nalinga bambolata trop nake koyiba bilamba grande sœur na nga à l'époque là jean sale bini et puis ketch moto no benga flamposite ya ba Nike et bimi jo na tindeli na mikili nga na fongoli mal ya badamuna mais ketch elle mi bale na baka siko bilamba ba momi teme ali bien na bi ekeka na nenga forme ay na latango na parler donc quelque part na kigoma tina comme na rep batala no aspect batala design na no photo zoaye. Après 4 jours, je suis en Afrique du Sud. Mbala moko na ke koleka na émission ya munene na RTGA ngasko na gina idéologie o ezala kité na la mam. C'est-à-dire artiste aye koleka na télé azo le bela président na ye, azo le bela groupe na ye na la mam ya la kité. Siko vembala za ki surpris ya komona mwana moko muke ya va na chambre na hôtel na Afrique du Sud. Amona mwana mozo le bana kin na ba olika bana kisasa ti. Ba courage ko bana bude koleka bana bude. Donc courage les gars trop donc moi moi mais on tient au team battre on dirait yebi mingi or on linga yeba mais courage kaka ya on a encourager d'abord bande ko nga tout bozali awa courage na bino parce que lobi nzambe nda yebi na encourager bino ponga na encourager ndé na zande na zali ya on encourager bande ko nga ba frère nga ba jeune nga mutu musa ko décourager na boulot to sala OK pour ça l'émission na mutu mususu abi ya ke bonga foker un téléphone so courage benga mutu musutu landele ga yoza ka netero sala boulot na yo pose information et sala na encourager bino na rasa maboko mkezala voilà c'est-à-dire eko sala ke ton l'équipe ko malheureusement na zo libabe oyebani te okumisa mamba le so batio ko deux poids lourd motala na TV bati Bill Clinton na sele zo ko tala sele la TV otala Bill na TV basala 6 basala 6 ngana plateau batinga na 4-4 batuninga papa oyeko loba ninga na bi bana kini bana brazana minute oyo bozo mona keze ya koyinda Bill Clinton azalia wa c'est le na besoin d'information bon papa to yoko bibil ba premier zate information ni nango yango na lobi te dongi makitonshi ya dangwe dongi na minute oyo Bill akangi masolo oh Bill bena betanga papa mezande ngini loba makambo na yo oza ko loba dongo ko panga na donc complexe après na moni bena gete fona zonga mala moko na lokumisa Queen Madame, maman Bande Sombo, la reine d'Angleterre, Boina Bosco, fait un combo de maman Vanni. Attends, la vie, ah, et tu as au coup, Misanga, à l'eau de la groupe. Jour, Sugo via Yakaret, Akitaki, Bolim Misanga, Bodiga Vemba, le grand prêtre, rappelle à moi, la Shona Inde Bomuna, Rayoana, Finga, Batutu Bazarawana, Bayuma, Bino, le gars, télé, tête à la moutaïga, l'élo. Organa Zali, pire. Moi naza mwana ya pire donc père na ngaza pire fait ya vimbal parce que président mangwa persona président Ngadiadia na mamba lo sombo banda ko ya ko jouer na parler na so père na moi muke mona bengisi bango ba jouer pas na parce que na bar mo mne na barumbu e bana nganda Côte d'Ivoire alors on a ko ya tant na ko rappeler ngai mona vieux Gadia coupe galila on a père na nga yango mona na bimana la mama na sali 26 ans si les loups dans un père nanga na lingaka ye alingaka mwana na ye afulanga donc moi briefing ya muke on a repris ça yango wana. Merci beaucoup cher ami au nyonso bokoti na retard. Je vous informe que c'est l'émission Face à la presse où ils a conçu par l'association de presse en ligne du Congo APELCO en sigle. Tozana artiste Brifi la merveille. Brifi, quand est-ce que au kota ki na monde nzonzi parce que subitement to monio na état major Zolo Zolo. Merci. Comment prester au kota quand? Merci d'abord la question on a parce que la question moko oyo est touché parce que na outi loin. C'est vrai na koyeba date té na jour té. Na kosa. Mais au moins quand ndenge zalaka na ba courage na ngai na uta pa mulex. Sikoyo muta memanga pe na nzonzi ngaka malgré na longa pa na ye Jojo Mulex. Bo eskizenga pa na biso vraiment père na ngamba lo sombo memanga na nzonzi ngite. Pourquoi? Ba père na biso wana idéologie na bango pe. Amona ka ke mwana o peut-être donc wana peut-être déjà makanisi na bunga. Mwana o so na bina mema na vitesse so na internet ako sambrier ako négliger pe musala les mususu pe na sens wana peut-être yango moni za prar o mona bena kena banzonzingi le mususu ndenge ndo za bena gete le mususu
père amemi bana na ebilo mo ndingwana mais to alaki déjà brifa ibani mais nanzonzi mo komsu na vanda na tongo boye na odame na okini rep vena nga jojo mbulex aye major bisadi da betela lobi nazo luka non ça la film moko bo la film nini oyo ya singa na sala na vie takinga dans la carrière na nga na kumisa nzambe na tourner na ba grand ve takinga oto na kota na TV mona baromo mais nga isko jour wana Molex ayabi na ngai major abinga zo luka garçon moko boye ya bogar azala propre c'est-à-dire ba structure ba pesa ki mbala mo e kombetombe na nga siko Molex déjà do tourner na major tant bobeta lisolo ndingo na bi ke petit na ye nga a privilégié kana nani nga mbala moko Molex ayamba ko briefé za wa tala botala parce que à l'époque là mutu tout o asala nzonzinga a visé que fa tourner na major pas bien ya on appelle ça major Mexique on a poto mutamisanga c'est major bisadi et ko sala siko ke na bi aba mais na banga mais na esprit na bi bon fona ke na ndingwana ba comprendre na ba jour on a ta danger pour ba munanga ba comprendre que mutu o sadi na casting ba bengi ba zomba la moko donc fona se préparer na lata kitoko moko ko sakana te na ba na beta ba red monta na appellation montar moko boya chocolat red monta bokela ba crachat boye on à l'époque là ba red monta na sa père mais non sale sa père les ali passe na quand œuvre d'art longa fête puis José de Londres facile à garer sida bilamba na pesi mbote sigaba nego sala ke na kenda major alors laver wala major fier moko fi wana fo abondelo te yo li go tourner na ye major a fongola ka douche bo amoni petit ngo abana ngelo tabina OK Hermon nasta muto nzambe na la tujura bolinga ya bina ngazala kalma za ka bona bivi nza sepe na ngate vi wana poudre na tsaponde na moni longa na ngama wana sigoyo ndeko na ngai na uzui car bana boka so tambo ina makolo oyiti na station boka so matisi ko bakarwa Victoire Mariano ngunza makala le destin sigo fenêtre ya to tokinana na biseka boyinga ba moni nga flo allez OK faire le belo donc il va le linga bondo web sanga isala ka bo ça va na songi na ngana kiper rep na mona ka 14 heures rep nous si la ka ba benga nga major o tu noza wa na gena retard na bitel o ka ba sepele na nga bongo te na zonga na papa na zonga palais mbata tisi sa dessin mais na double porte ceinture body ya kingo v ya jaune marque fala sera nzembo so ka lungiti ngo belo mogo après la été logo mo ya se Ferrari ya jaune sa danser na ya bu soin ya sakana te ozolanda siko jour en je me rappelle dans la blouson moko likolo de Londres to uta tournage mona José de Londres et salige abosa ni on a bi bon et logo de Londres we banga lelo yo logo yo bosa ni logo no pala ngai ngala o baksa o likolo ba lulela ngala ozo brad voilà José donc voilà puis na tango na komi wana boye ndeko na ngana isa yo mona ba ser na so Nicole Bakata ba Gabriel banani tout wana à l'époque là ba yandro wala ba major yo mona mwasi nini yo tourner na nzonzingi pa major to yo nani de c'est-à-dire bango ba zongo za ba na bango ba bunda ba bimande bazali waso yo ba yezo petit mo boye de zo mona ba tona casting mais Bakata ba benge time mo puis o sali o tourner de yo tourner ngana van na misa major lo bani absolument on a biso kemba major ba no tambo na moto expliquer bino nenga somo ba immeuble na musa na bango siko yo bango na complexe Bakata po mo manqué o bango ta la scène ba petit lelo mega kaka ligolo na internet albino lo ngana wana banini bunde sali peke la cotine zondi première film nzamba sali nga grâce singe bima ba yembela nga vana la moka yaka brifi yaka mona mokonzi mona ntakala mona Bakata vimbo brifi et le connaît ça c'est si le si la raté je crois ça en 2004 je ne sais pas si j'ai la bonne mémoire ou 5 je ne sais pas mais en fait le long de ça là que et bien ça après banzonzing. Merci beaucoup. Avant que tu aies des questions-réponses, nous sommes là avec la bio. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, beaucoup on a dit sur la différentes chaînes, beaucoup vraiment. Moi, briefing, il y a Tantine Linda, vraiment, à Kenango. Posez vos questions dans les commentaires et ça va bien que prochainement, tu bien sous briefing pour aller poser un gamin. Mais moi aussi, je voulais dire quelque chose par rapport à vie à briefing. Parce que tout le monde est là, au PCB sur moi briefing, mais au changement statut, ok, na moi, il y a Tantine Linda. Idole wana kokoma ki Tantine Linda
et où t'as parce que parcours même sur l'attaque bien tu étais beau mais et ça là qui pas vraiment mais du coup comme une femme PD Biden et tout. Merci beaucoup la question. Tant le lokola mwasi lokola voilà na soko soki se PD bon eza pe na batu biloto musu même so baloba ngo pe awa mais réponse nango mikolo ezali yaka na momi na yo ndo comprendre que on a faire nani herbivore donc voilà cela veut dire c'est un noko un bon tonton ah vous comprendre ngana na esprit kinois na biboye bato tout va se déranger yango jo nzira da PD là musu bo lobaka réponse nango ezali yaka soko na momi na yo ndo comprendre qu'on a faire nani herbivore. Donc c'est là que dit esprit qui nous dit noko to codé pour petit baota bref na CP na question na makasi yango ezola kisa eloko lobaki ne bandela avec beaucoup de talent donc c'est à dire nga naza statique que na telema esika moko abujati lobaki kwa fikini nga na muto na gangisa abato nga na muto yo c'est à dire na yaka ne loko muto s'attendre te mais so na yoti waouh koleka Instagram hôtel la petite demi rapide koleka YouTube et ça vitesse ya monde dans les peut-être après TikTok tous en TikTok to TikTok te lo mo ça ndenge monde aux tambola to la na ba téléphone ya ba Koni Ericsson Sendo Nokia sans antenne ba Samsung mais le to comment na ba Android c'est-à-dire on a linga qui n'a pas sa couleur le meilleur de moi la répétition est la mère de la science au fur et à mesure de travail au santé souplicité créativité zoya déjà création et yaki la s'inspirer nous amener après ça va ou bien muto dans la puissance 119 mois trop voilà et na bi bon ça va na sala na ngomi pesa pe comme linda to nini mais comme on ngeuta na tono na matili kola ngoma na tono na bua ki tono bando kwe ezolela ngiri ngongoro ngongara ngata e komi na sukire li ndon lindo mazika ndo na bambi donc c'est-à-dire eza création ne mona na koma na rôle wana pe ya cantine lindo mais na rôle nanga na zaka PDT et non pour encourager le PD na rôle nanga na zaka mwasi a réglaka ana ba violation na ye c'est-à-dire azana benenge mwasi to azalaka kutu mikolo linda nzira beti tonga bazwa zemite donc c'est-à-dire ana ba caprice basi s'il faut comparer linda faut comparer na ba pechanga ba irsine mais idéologie to la toujours ya mamamba le sombo kolo idéologie voilà. Merci beaucoup, chers amis de la presse. Toké n'a jeu de questions-réponses. Oye, on s'est présenté comme Monokombo chaîne. Tous à la Mpanzo Bande kwa Koto, ba hôtel Mapé Kaka. Rachou. Merci beaucoup pour la parole. Nous Rachou la caramel, correcteur mystique de chaîne. Quand tu viens de l'Inde, peine à bouquet de casse. Merci. D'abord, avant de poser la question, on a félicité eux. Merci Rachou. Et puis, on a fait ma fleur et tout. Merci une beaucoup. fois, la première fois, mon allo, je n'étais pas un orgueil. Merci beaucoup. Bati n'a pas dit que ça va deux de l'homme Ok. pour travailler. Karen B, Kinshasa. Ah ouais. Kala. Retourner dans les mois dans la zone, on a dit un garçon bien orgueilleux, à bout d'être négligeable, que ça peut être. Merci beaucoup. Voilà, question maintenant c'est non, avant question, tant que le fleur, mon il faut qu'on explique à la fleur. Ma fleur elle voit pesa. Mon il fleur est belle. Fleur à mec. Ah merci. On est là pour la section. Voilà, question na mise à jour. Maintenant ça bandaka avant de référence na yo na monde ya il y a ça na profession. Et puis nous banda musala. Na les on dit que la vitesse est juste se transformer pour qu'à cause à la hauteur. Comme une tantine ligne. Mais comme une tantine ligne, c'est vrai qu'il y a des gens, c'est vrai qu'on dit que nous avons pédé. Mais et ça, on a dit que nous avons pédé. Donc, on sentir question, on a toujours avec vulgarité. On répond à la on se sent à la et puis, comme ça, la dimension, qui n'a pas besoin de nos questions, ils ont noté. Et vendre les basi ou bien vendre trop la moisi ou bien madame le expliquer pour ça la vraiment parfaitement comme une femme. Merci na question za mo belé nazo qui ne rapide peut permettre baninga mususu ba ena ba précision c'est-à-dire biso tout le temps la bato ngana tala ba ona kuta na respect bato na kuta ba vela nga ba de londe ba banda liboso biso ba jeune mingi tanto banima ma théâtre olingo sala lokaba ozala moi bogar moi nini mutu musu pas se déguiser boé amona ka lokola na que se déguiser mais c'est-à-dire
olanda bave nanga ba de Londres omona ke parcours élément moulai à l'époque omona jouer les autres chantiers moko daki lokola ra moto tenga mère moto linga mama bilamba mais olugara place moko ovanda donc atala bave nanga tout o ba bali boso nanga na sepela na musana bango ya mi parler c'est vrai na lingana za la l'auteur mais omoni nyonso te zo passer na mokili yango désespéré comment moi c'est ça facilité faut filtrer voir faut le gabatiti mo tenga bière mo yo vandière mo talière mo zo lukango penza mo zongi mo bi elo na kogang sabat o mono ke o yombo na elo mono tapu na selini na industrie donc elo mo begara ba mona ke linda na ref donc c'est ça yango mona sala lo sako mona fe na siatura na pesi mbote pina batu tuna saba lo sako na bango siatura lobi na yebaka yene loko yo c'est-à-dire ezaka ke tozana biso na kati ya makambo yango mais ngana lingai kaka na bakisa mo ba moko boye kibo mwasi wana pena même so na se maquiller muta loba loko a mwasi ni rôle simbi so sali rôle ke ozali criminel babengo criminel te se ko jouer mabe sala rôle ozandumba bakaniselo ndumba mozandumba tu wana jouer bien osali rôle ozando deti bidi bidi à l'époque na koko papa na biso na bilal oui bando kanise ndo kia solo ebi oui par rapport à ba rôle cela veut dire ba jouer rôle na bango bien donc voilà merci loko la PD liboso bano swanga komoni so bani rôle si komona ka ke mamezo simba batu mais mbalo pe na réponse yaka na momi na o comprendre et puis question soko legi mingi na bota trop on dirait question soko legi to na bota trop pourquoi o mo bota pour prouver ka bat ça va pour prouver ka bat. Voilà. Merci beaucoup. C'était là la question de Rachou et celle Bolang. Bonjour Bolanga. Je suis Christella Bolanga, autrement appelée Stella Étoile. Ma chaîne c'est Christella Bolanga TV. Voilà. Merci. Tu es beau. Wow. Tu es bien. Oui. Ça nga beto katanga sika string. Ngekana tu na banda ou banda carrière no ya kozala musicien ni artiste comédien. Parole ya PD. Ya Kimwasi. Ya Kimwasi. Voilà. Parcours na yo. Mais arrivé que souper à bendio di mala yende ba PD ba à solliciter. Oko ma veo ya solliciter yo. Ngai. Merci. Aujourd'hui, bara morobo et sexinga. Na vanda dernièrement, na uti lemba. Na mon appel moi ekoti. Na zaina grand frère nga likinga redo. Bano c'est la traite sa voiture. Du coup, on appelle ekoti nogo morobo et voilà et puis kitoko. Ouais, salut, ça va, tu vas bien? Ouais, ça va, c'est Linda. Moi je dis ouais, c'est bien moi. Mais maintenant là je suis briefé. OK, pas de souci. Ando so nanga wana mais budiko. Sans qu'elle balanga li kamabe. Motema nange baby na peine na comprendre te na bisi na comprendre te na senti mabe na bi na besoin na mona nga ezan nani alingo se présenter te ezan nani non s'il te plaît na linga non za propre tu parles bien mais na solo plaisir so na biso koma mutango ganga alobi na ngabo na pesa yo na so na kabela yo range nouveau modèle ya pembe alobi akabela nga range nouveau modèle ya pembe et faut venir na sali muto akabela nga range bo moteme bébé nga babela bine solo ngomona nga o kabela nga range na tune range à jouer to range ga range orange yo na restaurant na vina bino excusez chef au moins faut na ba mutabengi nga et puis non ya vérité so on a besoin nga faut ya place na za mais pourquoi tu me parles comme ça non franchement comment na so na muto nga na ebité faut mon ba muto na so la na akati téléphone à rappeler non comme c'est un problème de connexion tout comme ça oh non s'il te plaît naza on a besoin de sérieux banini papa neni ni yozo lingolo bana ko mba mutabengi ngate range ngozo lingo kabela nga programme ezate bon ya kabela nga place naza oh non mais ni na mona mais non non pas de souci na mono za na makanda comme ça na bengo après na binaza na kandidate mais sauf que yo ndo mutu zo so la nga banengi moko bo malama na komi itaki nkale hapo na nkale o mutu bo vana za bina spirit na kenge nkale na komi na yo asi matériel de local ozo comprendre maman na ebise papa
En tout cas, maintenant, si vous avez excusez pour nos cartes à téléphone. Abi n'a pas de souci, na moni tout se comprendre. Pas ayo benganga je crois à 18h. Oh non, na moni c'est vérité. Obi koza boga, merci beaucoup. Tu parles bien aussi, Nathalie trop. Bon, na moni on paye déjà, mais on a un cocktail, bon, peut-être on a roté le matin. Mais au moins, il faut nous la claire. La lingi, na papa zala clair. Na lingi, oza la bord nanga, la bord, ils ont langage mo boé, na comprendre te. Bord ni nini. Te oza la momi nanga pena donc nenge pena ya système na pas kuta. Ah, na ganga Père, où sont les herbivores noko? Nabingana sankale papa ko bandela sumba kambwana te. Nabingana où sont na mobali pena mobali ko bulete lem suro lo mona ya momi wana banini boy. Oh non, moni ba te belé po yebi lem so yebi te mbasala ngo za ngo o comprendre ngana fula yo mona pena ba palais range bani na bina tambola na makolo te. Et pesa la mbala suka et puis ngano ngo so na ngana papa bana. Vous comprenez, l'aime so boulenga ba noko mobo na via c'est-à-dire ola suka wana etombaka zaka jeudi vendredi rep na ebete la président nanga tout na président nanga mbalo so mo ebisa yo na vandi si père nanga ponga bombe la père ndeni tala boye boye na appel moko boye tando uzika répondre à 12 to bana sans c'était na kabambaro wana boye nzamba la kati wallahi appel kota mbala mo na koma so komba jongo ndoki pona yeba je appel ba ndoki ma mona kana na bi vetala mo na betoko lisolo ye ve mbalo mama ya ma téléphone ate me libre allo na ben papa yo nani oh boy yebi ga vembalo au misate ya mama na yo mbala moko nazo zwa numéro na yo nazo kinotika ngona Molière TV obi ga jonga za pose abi oh montoro bano yebi te na souffrir yo ate osali nyonso yeba ke na kozwa kaka aloba bongo donc c'est-à-dire tokutana kana makambo wana yana mutu musu dernièrement na Afrique du Sud wa yaniki ni ya 25 millionnaire na pesi mboti rombox tangu na ina boîte Mohamed Molega yemuna ngobi ke jomo gaza no lingo sentir ngate c'est-à-dire na ibete sko swag ninga molenga swag na bete ba yoju moko mais pona ina ina sentir na nga ba mbila bi al sentir ngate ko ba nga kele c'est-à-dire ya abulenga PD ba atuni sko mais jomo na mona ga mais ndira dan ba bi se no ko ko sanga na tende ba no sol sanga après ibete na nga lobby ke abulenga PD alinga bango te ozolanda donc c'est-à-dire et comme il a rabiso mais le na samuta makambo wana te na obana na osangone donc voilà. Merci beaucoup. Tu as une série de questions. Tu as appelé Mpanzo. Midjiki. Et le babiso Babaluba. Midjiki de la presse. Ah ouais? Bonjour Star. Voilà. Moi c'est Miliki de la presse congolaise. Ma chaîne c'est Mass TV officiel. Miliki? Oui, Miliki de la presse. Miliki c'est belé. Boulangerie à Maloba Likolo. Nalandio Benza par rapport il y a 25 ans de carrière, félicitations pour les âgés. 26 ans, 27 ans bientôt. Oui, merci. Mais, dans 26 ans de carrière, différence entre théâtre wana ya kala na théâtre lelo tozomona bagagi ba mambo belé donc ya biso tala ki ba mama loso mais lelo tozotala ba mama nani wasa de na Patrick Bekam na bosi Maïda. Donc il y a des différences ni en tant qu'artiste comédien pour qui kala wana ki lelo ezandemo théâtre tout à l'heure ba vitesse César ba vitesse César ba mambo belé so différence ni so vendre tel théâtre wana na oya lelo. Merci. Mais le ratio est makasi parce que théâtre, quand on parle de théâtre, il faut que le théâtre c'est ça dans la salle. Hein? Cinéma, ça déjà caméra bini couper action voilà. Mais sauf qu'il faut retourner à norme. Né au monde qui bosse la qualité bien, voilà mais le ratio est parce que exemple quand on fait ça à l'époque ma père n'a pas fait ma mère n'a biso banda ça la plus théâtre pour un succès. Mais si on tali pena bolem sur le lolo gezate j'ai dans lelo on ça l'effort on ça la pas se retrouver pour zapper na moi malgré succès alors vitesse quand on est dans le bandeli awo to on a tourner banzonzingi kale ala ki ba futa biso lem so ye tournage majeur aussi mois décembre
Si on tourne 5 films, mais l'aime, moi, $1000. Attends, on va écouter, on tourne après 2 semaines, on tourne, mais au moins là. Mais les lots, nous avons et facilité, Batoubaye, Banapé, Belé, mais Bomipe et Belé, pour l'aime sous ma foutio, nous avons besoin $50. Mon souci, vous avez une relation, on a une relation. Au passé, journée, mon bimba, mais l'aime sous carburant, car, net, sur carburant, peut-être, la Jeep, beaucoup de temps, il y a 20, 30, ça dépend. Au moins, derrière, on va foutre déjà na carburant pamba. Bonne journée. Dépense à Golia. Biloga va tourner à terre. On a mon sommi, na yena ngoto na gotinda legi na ngato nengeza la kaka. Elenga dama pizza to lo moko bo. Vous dépense que les gars va foutre. Bref, vitesse est commis. Ba ozo na théâtre là sous 30 tableaux. Ba foutre mon amuke. Mais na gag ndagoya gag ya raming ba 3 tableaux. Suite fin. Mais l'aime sous tourner le mot l'aime sur 15 à 10 minutes, to 20 minutes ça dépend. Mais vous tournez 5 3 gars comme tu as foutu même sur camar, bah ton préféré ce qu'on y a. Tant que là il commis trop et commis bien. Si qu'on bat tout le lot bah comment va stress et belé bilo comme il comment au sexe ça bat. Yango monnaie commis la mode. Ils ont gagné mon qu'il est à mode. Théâtre payé ça na bateau bah ça la ngode de tout de tourner ngo bah nzonzo tout consort. Mais gars je commis la place na ba fait mon robot netinga. Na comment na moi idéologie na na comprendre que et foutanga na nenge ya ba relation na na nenge na déplacement trop. Ba voyage on a sala ka tout moment na ki no sa musala na ngenda te cop moko boso ya boulot ba bengisi mais mingi loko sala ngezani ka ba video mi ke do sala na ba téléphone simbi ka bo ma copine ngai e kolinga ko mbala sala cadeau te na vie ya bino bolinga ka ba mibali ba sa bino ba surprise mu ko musola mo ki pe na tonge bisumba no papa na sala surprise le leza mko nanga na mimio na boulevard nzela boulevard tout droit na leki INSS tango pusa na ka muke ba moni cimetière a Gombe otalika na gauche kota na mbaye na cimetière a Gombe amona ba croix ndenge tandama amona ba tonde ba kufa voye ba mukola ko tromper yo aye besika okende ya okomona aye ba niveau na sombe libulu c'est-à-dire vidéo ndenge so tsanga mba mobwe muta seki ka eloko tsemba la moko o rappeler eloko mo bengi yaka na fête nanga yaka na voyage yaka na spectacle po nazala effort na banda ko jouer normal mais na sala na talent na zon encadrement pas perdre nanga mbalo sombo na comme humoriste na on sala ba one man show ngamoko du début à la fin na on sexa bateau po na zo ka marcher la plupart ya bateau ba zo ka ba marcher ba cop spectacle ça bateau ba se déguisaka voilà kanga loko lelo la plupart ya bateau ba se déguisaka bangonde bazwaka marché cop babenge pe na nini mingo mona ba joueur pe normal il joue bien mais ça passe babenga on sait que ça va être en fait c'est ça. Merci beaucoup, nous poursuivons toujours avec le jeu de questions-réponses. Bonjour. Bonjour. Moi c'est Nadia GB, la femme c'est mon Jésus-Christ et le TTV News. Alors, artiste, moi je voudrais vous poser une question parce que ils ont un baiser que ça l'a marqué dernièrement, dans Kinshasa et Lingala qui vraiment. Alors, comme tout ça est belé à la presse, aux gens qui vraiment tant les cas d'émission, le quoi tout ça est belé, l'ennemi mais capé que éclaircir Rango, tout le monde qui y en a des comme sous Cardozo, vous savez qui le quoi qui tombe, ce qui est là qui mine. Alors, tu nous expliquer biso. Est-ce que ils là qui buzz ou bien ils là qui vraiment réalité pour vous interpréter qui on a ndenge na. Voilà. Merci vraiment, tant on a ça go ngana waouh. Cela veut dire biso za bateau au leki. Place bato bazali ba dit que linda so na spectacle ba o ba yaka bandeko na ba mona ka na tongisa ba place o l'air mususu excuser ya ko diminuer ba musicien mususu pe moneno yeba beti a dendi isa stratégie na idéologie père na nga pesanga so ko dendi bato ba gagne ko umela na plateau de sani bima ki minzoto wela ki ngadia dia ki la mama c'est-à-dire ngai ne na saboye na vanda ki na tali na ok en Afrique du Sud. Pour la 4e fois, nous avons un millionnaire. Yannick Kini a Rombox. La pétition merci pour nous avoir les Mikolo. Quel bateau vous appelez la période d'après de la forêt? L'air Moussous. Avant le tournoi américain au Québec. Pour bref, et au ça là, écoutez un tournage, il y a Maxi Bondowe, na côté prison, Yandolo. Cardozo, la PCM Bote, c'est gaz à 1000 esprits. D'abord pour comprendre qu'il y a solo qui baise. Mais sauf que tokuta nana nous na scène na Cardozo te. Tozalaka et que moi si c'est petite sœur, grande sœur, nani sœur pour na bomba ma benga ba petit pour la caméra. To ma sœur, to collègue, voilà. Na respect et que aza moi si. Tant tokuta ni to ya mani ya nenge Cardozo ça va tokuta na vite fait tozala biso na nenge
ya kokutana mais anenga scène te pourtant tokuta na scène a tomber jouer momi nanga mais toi na poto abiya to sala vidéo start l'habité toningisa mokili tokana jango te tant toye batu tout monaki wana ba venu le mutaye ba kezate asate to jouer na koti na chambre na se changer Cardozo bazo se changer Milo alali na metu na nenga solo bango ba tourner tableau mususu mbala monga na bisika Cardozo na litoyi na bino ngone za boye to betelo mo siko to kata tournage wana o nini ngala biyo no za bonga na otomboka kamba yo makamwa na otomboka sala contredire ngo kena makamususu yo landaka doka to jouer improvisation na badi yo sakana yo pe yo kate kusolomba na misu na ngade makelele Milo la mgarate brifini ni Milo ta pecho sakana ngai pitso ba litete kala pecho ba liba pecho ba komika bo nini yango tuna de kata ngate ba ego fongola te ego fongola nini bo to lo sekanga na Cardozo oh nini na bien zibino to comprendre que lo ngeza na mo ndena lobi ya cameraman nde encourager bisabi ya lule omone logo basali avant filmer masoto boaki yango dega na benga mbala moko mon Lex Lumina na Canada mobalo na kosela Cardozo na deuxième épisode yango ya passeport eza lokuta 1500 balles ya Zolanda Cardozo za wapi boye obiga ngaso bon ndenge ya boye tala bon deuxième épisode batu bazala wana mona batu musu bakota kata bamoni mupepe ba yebe pete na ba comédien tokota lelo même là scénario bonga na zo na car bino no telemela yo kingani Zolanda et comme il venait le rôle à solo mais avec baisse après troisième fois tu tournais déjà le même jour qu'à suite na OK il y a un le côté mais de garder image et là qui pose na zo voyager na en Afrique du Sud na créé baisse beaucoup na balo ba kangi passeport est-ce que royato aoyati il y a une maman malo côté merci beaucoup Paulin mais à moi c'est qui to webit Bien sûr que oui. Merci président. Hello. Ouais. Basi ba ko tula masanga ko tekama. Voilà, moi c'est pour le Mokendi, moi je suis un Mokendi. Cher ami Saratola TV. Oh, Saratola. Voilà mutulanga na bi kana kanda na tous les rendez-vous au raté. To ko sala kaka wana bureau. Merci de vous la ça. Question na ngai ezali. Ko sala émission. Ko sala émission. Bongo le bini. Aboyi likolo na ngobo kata ka parti wana. Ojo ko sala émission. Ko sala émission. Quand il y a une question na ngai ezali maintenant si le président na kaki alobi au côté na carrière musicale. Na yeba. Il y a un artiste et comédien. Et le connu le milieu de la musique. Question na le théâtre en fait moi je pense que musique na théâtre lo moko. Ndeni musicien ata eminzembo scénario clip esenga ka basa scénario monter Olandi siko ngai eyate elo moko boye ya sika premier artiste ou musicien ou comédien ayembela prêtre Mamadou a chopé à son âme nga en 2007 Naembela Mamadou Aricho tu me plais beaucoup Mamadou Aricho oui c'est bon mon colali bosso na mona que pesa kinga fièvre ça malade chaque 7 heures moins nataka kit personnel sikoyo na no sala ka touche les pour na massa ba musicien parce que bele ba massa ba collègue ba frère gouwana ezalaka sikoyo ko zwa pena e comme neti pena idéologie na lingite bobungisa bo kanisa lokola na tiki théâtre te bana ngeza comédie musicale mais na rythme ya bonioma po mabele lisi personnel matika biso musique ko telengana te mimi mbonga tika biso musique ko telengana te donc selon swede binisa biso non ngana ina couleur moko boy comédie musicale landa texte et bande mona mobali ya mabako makasi bazola ka yo bembanda e mwasi alipe kasolo azala ko belengi na mobali ya kwiti isongolo koseka yani gagini ya mwasi ya moseka na maternité ake koluka nini ye bamemaka mobali ya piaka na barete na boîte te na restaurant akokenda tigeli yo facture isongolo c'est-à-dire na wana ba touche mo vo seka dana débit eza ce nini minzoto wela mwana mbalo sombo na bande na kumisa père na nga tropo ko sala mwana ya boye a voilà ninga za ka fier na nga e ko sala ke na six sok loenge et alaka comédie musicale ba vena so ba al parti le personnage mabima kuna siko couleur wana à l'époque ezalaka obi six sok loenge itsa panzi itsa wenge panzi ligolo
so ba petit côté boko sa pia siko couleur bilengi wana ba para ba banda ko ya ko seka pe ba bini ezaka te d'ailleurs na ba spectacle na ngeza laka nazo jouer na jouer mingi na style na mon instrument ne na bité na ko monter mbonda suku mai mais pour na montant oyo elaki ndene na betelo ka liboso suku mai na ene loka mibale liboki ampoka o na to bimisa mikolo na embeli ya nege kinia mwasi ya moninge elengi koleka liboki ampoka mobali yazanga mbonga ile lokola mwasi mabele pe po bango bale bana besoin soutien wana kati na soki si batu bongo pe na bisi bango mwasi ya moibe umela na libala te mais soki ya ko ibela yo mbongo ako umela na libala ovandika bo mwasi moibe elo MJ yo benga na ato aka sérieux merci c'est-à-dire a umeli donc comédie musicale donc naza na kati ya comédie musicale c'est-à-dire sont désormais so na bengi bino na événement na Barumbu commune na botama le 15 avril na bengi si bino boya bon na droit boya ko zo image ngamo na bengi si bino officiellement par président ou ya mona na tango ya ko zo image condition de pona ko pesa ordre presse e ko ya wana bakota sans ba futelo ko bazo image nenge balingi voilà ngamo na féliciter bino et puis so na un événement ou amoni tolingaka mo organisation nenga mo na officiellement bosebo événement so keza olingo benga chief ina azwa image pas de souci bosa ya biso za ya bino voilà bref c'est-à-dire événement le 15 là événement on a tina mayele pour commune na Barumbu na botama c'est la première fois na sala événement ya ngamu ko na kati ya Barumbu yango na zo sala makambo na ko sala wana le vendredi na ko ka Pâques boya bomona 17h et bandi ti butu donc c'est-à-dire na zonge c'est ko musique wana oya mizoto wela ngadiadia la mama netika mwana sko nombo te marché te ngana mwana commando moto te mwana mbaloso mo commando moto te ba mutu moko ba uti sika moko ngala mta polémique te no ali ba 3 points ngwana te c'est-à-dire na yena ngosko na style ya bonyoma po Laurent Sokoko ACP라 yani gini ya pe ACP라 et puis ordre national ya Théo Zambro tapé ACP라 voilà. Merci beaucoup à toi. Il y a Laurent Sokoko, clin d'œil ici Kozali. Tozo ba la question. Je crois que Noko Jidoka Louis pas de temps. Si Tozo Kendana aussi, ça oui. Merci beaucoup Tati Linda Losako. Ba pesa ka moi aussi mon bongo te à côté ka nyonso. Ba considérer que jeune nyonso tout ba jouer PD que azo se cacher réellement aza vraiment PD. Malheureusement Linda za rôle à moi. Je ne sais pas ce que vous répondre. Merci beaucoup pour nous resonga mamu ke briefi déjà yebanaka. Makasi ya bosakana te. Briefi ayebanaka ayebana preuve année briefi a signé ba contrat ebele. Na ba société minene ba tsai na ba panneau asala ba publicité belo to ko sala publicité awate. Briefi Linda aye. Siko différence ya nini? Linga na vie soko sala ki mission moko le betaki 1K. Lobby amélioré à travers ba commenter pour na yo pour le bobeta 10K au matin. Cela veut dire Linda tango ye pour aya fallait na frapper coup dire pour inigisa mokili. Lo sa ko na balala te monde entier. Bato balala te Linda za déjà Linda. Mais dans na lo sa ko bato balala te. Lo sa ko beza gagit. Ya ka minilo wa muke. Vous comprenez? Donc ça me prouver mes alliés. Ils ont dépendre de mutu nenga sela ka musala dinga améliorer. Ma félicite président Caleb. Tanga yaka na idéologie théâtre même pas mututé mais ayaka na idéologie moko boye. Banda kwa bien, makamba bien, style moko artiste kumbakar. Lelo fiston ça na pesi mbote président na biso. Tant on a taille comme on a na pesi président phénomène il a dit et sobé le roi du rire. Fiston ça lelo entre nous. Ngano to yebi. Magambulem ça ko tourner ndenge bandeko mosu to tourner ya tourner bongo te mais asala effort a sala makambo ezo côté azo améliorer na ndenge ba pig na ye so tel le ba pig ya kala sai sena o le lozo mona ke muta zo évoluer il pas zo se retrouver ozolanda donc a mutu na mutu zo linga ana gu ndenge sel netinga kala mingi te nazo lancer série Kardashian je vais voir ceux qui ba Kardashian ba olandelanga par rapport à combo wana mais série so na bando beta ngo makambo ezana na ngona ngana sala batu ba kolela ba oyiba mais c'est nga pona sala ngona na sponsor déjà pour on linga na sala ngamo parfois no ko sala ngote to mona galara les musu galara mukiana au vivre na ngo sala bo mais et permettre tout ça au réaliser le goto lingo sala na ba site faut louer tout consort na linga na sala
na une idéologie moko ya sika ya spectacle en Amérique, c'est-à-dire comment kiminga na comment dire na nini na projet moko, c'est-à-dire na bon on a dévoilé pe Panzana. Il y a un projet molo. Il y a un projet na bombi. Bato ba la diffuser na ba télé na sur TV, mais spectacle on est dans ba télé. Et quand ça la souka 100 personnes ou 50 personnes, mais de tirer sur $100, mais mandé d'oser la likaba on a 4. Place Rosalie, na mandé une forme na ngona otana lo baté. Igoya, pour nini? Na ina ni logo moko pe ya moi sika. Merci Rachel. Voilà. Merci beaucoup. Vérifie. Moi, c'est Rachidi News TV. Merci beaucoup. D'abord, il y a présence d'ailleurs. Awa, Vérifie Linda. Au biso to premièrement, na monayo une fois. Modèle na moné la rayo, ça m'a épaté parce que tu étais trop simple. Merci. Simple la ndengenini, la façon, la manière dont au solo la nanga. Parce que vous avez un peu na bato ebele. C'était na Kasavu. Quand on a commenté à groupe il y a Simba, groupe Simba. OK. Oui, c'est là. Mais ça m'a épaté. Ma question est celle-ci. Tomonio olobi na biso le lot jusque là 26 ans de carrière. Na kati ya groupe ya Maduso. Mingi toyebaka bien lelo lobi olalola muki oza 2 ans une année na kati ya groupe moko boye okomi leader. Une année 3 ans leader. Mais yo secret na ovre mes années poti lelo 26 ans de carrière oza pe muto yebani. Oza kaka sûr chez maman Maduso. Voilà, ton secret est quoi pour dévoiler l'histoire? Nalinga d'abord pernanga na bolinga solo et deuxièmement il faut qu'on a que l'on a kabwana. Il faut te même. Merci. C'est-à-dire là na lobby. C'est-à-dire ba o ba longo wana pe ngana c'est-à-dire en fait nga na condamné ba départ na condamné ba ninga pour ba réalité o les gravi pas bazali la fois il doit éviter tout nga pe na éviter o esalaki. Mais au moins nazana pernanga alinganga na lingaka na saka musana ngai te. Les exemples ko lobake. Oh non sona ko sana sala. Au moins, on a événement dans au moins, on a un spectacle. Les autres dépendent de moi, on a un solo, on a papa. On a un père, on a tout ça bien. On a ça, on a un une opportunité, mais on a respecté la père, on a respecté la moussa. Donc voilà. répétition d'ailleurs, on a des tingaboye pour nous un rep, on a des fois bella. Mutabeli badozo c'est moi rep. Yango mona na discipline. Yango secret nanga, ils a discipline nanga. Vous comprenez? Voilà. Banda lelo nga perdu fa ben autant. Autant. C'est-à-dire bango basangani baye batse ba poser ba lola ba côté ba soutenir o aza kati na bango. Autant pourquoi? Sozi matanga perdu ça lelo. Mais ce que Poutine mo bazana ya no s'imposer ali bon yo loko za langa ko yo kana junior mo wante ndeno ko sa nini ko za seke boto nganga jalousie bandi jalousie wana zo tinda baninga basimba ba obike biso nde toza boye to simbisi ba jene bele bakisi bondi misanga ngano ngomoninga na vandi awa nazwa chance ya kozala exemple ya malamu ba président nga balinganga mingi na pesi bango mbote tous les présidents. Le président Massoumou de Brené, la pécho mon président, ANTPC, président Elombe Soukar, président Bordeaux, président Balosomo Queen Madaba, président Massasika Bamba, prépare ce qu'on dit bango, on a un exemple, on va faire ça. Tala brifi, tala bou, il y a un peu de c'est fantété. Na yoka kana monaka. Et comme ça la discipline, ça n'importe quoi te pour, na ça exemple. Sikoyo. Ba jeune basimbi kisi ndenge nini mutu musa moninga na watambola na car babosani makolonga na tambola abosani vendredi samedi dimanche ya la journée ngana ke bondela na leka lemsu na numérica na Africa TV na leka na chaîne antenne A na bondela muso zo sekanga yango jana loba nini nga loba très comme le gars porte parole la groupe mais na objectif moko ba salinga mais na misala pour que ça l'émission ozela président patron na yo o apesa chaîne to afutaka yo abengelo mutu créer ba ko solola on ne sait jamais et ça là yo comme modèle donc bref jalousie wana na bandeko mosusu nde
comment obebisa mosali comment ça passe na bandeko bakoma koenvier kosimba bakisi kobwakela baninga kosala baninga mabe olongola moninga na mokili po yo otikala libanga po lemsu moninga nazaki marché moko boye to cope moko boye to voyage toni c'est ça. Bon, na jeu d'acteur mpona otya mwa pipi na mungwa jeu d'acteur ya la duchesse na nada eloko mona kobisa yo mona mboka na biso batala eza tellement ebele lelo oyo la duchesse soki yo tonga oboye tu es méchant na ndenge la duchesse asepelisa ngai na rôle na ye ninga osala je vais bien asepelisa yo na rôle na ye asepelisa bandeko baota na rôle na ye pour incarner personnage na ye bien atiki pe ba print na ye putain de merde c'est-à-dire c'est un bon acteur ou incarner personnage na ye voilà babilobe c'est-à-dire c'est mon frère likolo na yango congolais c'est le Congo qui gagne wana de mibale yami balo benini mwasi na yo petite ami na yo to mwasi na Mastor napesi Mastor moto omoni olobi bien Mastor napesi moto nada siko napesi nayebi ndete Pardon? nada siko Mastor napesi moto nada te wana siko sans polémique c'est-à-dire omoni tantini Linda pour ngane na bona mobala Linda manager na ye Linda yete moko boya matantini Linda ndebo retourner pourquoi lobi bon mais Mastor ne na pesi mbote mutu na ngai non mais toyembi nada na ba casquette comment toyembi briefé na ba casquette na ye atenti Linda et tout siko prendre na lobi amone moko lobo isko briefé lobi boye moko boya matantini Linda ndebo tu na ye makambo du no botu on n'est pas satisfait de ça c'est vrai ça mais bref pour nous expliquer moi clair sans polémique Tantini Linda bayoka na te na Ozolanda mais briefé na Mastor c'est bien vous comprenez? Ah ok. Maintenant vous comprenez? Moi j'ai compris. Vous comprenez? Si vous comprenez, vous avez moi soba. Et pas mériter un appel côté. Donc briefé na Mastor très bien. Mais comme bon na Linda on dirait pas qu'on a raté. Ah ok. Mais Duchesse na Linda ba yokana. Po comme bon et fingaka bayo kana ndene aluke bango ba lesbienne simbate siko mo ba rankine wana voilà. Merci beaucoup cher ami, je crois que c'est dada ba bébé ce petit ami na yo azwa en fait merci beaucoup en fait ngane na boye musana ngai yana mutu moko ta ko pekisaka musana ato suba oil ato suba essence ningi yana minute oyo ya possible o pekisaka musana ngai yo bafinga abso bata maboke me yango sala kanga donc c'est-à-dire musana ngai batu tuba ya na bakutanga na musana OK ou aza artiste donc tant on a ça la rôle na ibsaka pété que on a ça la rôle moko boy inspiration mon asali pour Monica simbi donc gloire à Dieu ils a pour na loba kité non ils a musana ngai et loko moko ko empêcher teto élésé to nini rien ozomona pour naza penza oyo naza originalité que na rôle nazo sala na komisango ya solo moi si peda ya solo